awa star ya internet Gloria Olangi boni bien ya yo la kanda na kanda na nini Gloria Olangi bandaka lozo bozala kanda na saini oyebi mais toza matanga moi to manifester belo msete po toza matanga tolela oya kufi kwa sali mingi kolekanga na yo kwa lelo molimo neke na ekepe manakinya. Alors yebo ozara muto ozara pe pembeni ya ba artiste par rapport ya matanga oyo organisation ndenge yo zomone la pe ndenge oyo keza ndenge mal organisé premièrement le jour de Londres yaki mercredi na kendo zone aéroport na esa kinga matanga on dirait artiste mo babandi lelo na tongo tu vois les armes que tout le monde a rando mona ya ba masirika tout le monde ya ba manager tout le monde se banane il y a ba Copson oh vraiment ça pèse pas. Mais avec qui va organiser mais là on a yé na mon cas normal le roi hein mutumo ka bon normal ta fait pourtant azam parmi mutamune na monde ya comédie quoi sali mingi banda ba groupe salon to mona et to mona groupe nzo to moni et pas ya présent sans souci na joie mingi soda ko yana mutu bilo mo bon melelo valeur na vraiment azo ngote on a le bikelo moko Tommy baton toza bomo tango kufa to mona ngala msazolela na morgue sikaza tango abele qui avait négligence les lopo na kufa na ndire kaga mo valeur wana ezate quoi Gloria Olangi mais que tomber pe na moment bien papa na biso munanga nanga kufi maman Oliva yambi ba comédien mais na oki sango ba betela ata lisolo matango yote oh ngas ko na ebita mona kama Oliva na yambi bona oki pe ndamba ke na gomat ba kezo bambongo sko ba 500 bazongi na kinu wana ko ba longola pa mutu $100 $100 la place que ba pesa que leader ngana na yoki ko ngapena ka mutakazi ba leader balobana bana na bango bien ozu ba 500 longa ba $100 ça ba pesa biso to kuma ba 800 ba batika na ba 400 na place que bazo bambongo na ba otikata na ndeko na bango ba pesa mo honneur wana ils ont pas fait je sais pas pourquoi mais au bazana goma je pense que so bazongi awa na ba $10,000 ba ozo ki sango ba $10,000 ba ozwa ba ya tapo na pierre tomba ba longa ta mo 500 total ba ngopwa ba lingana ka ona linga mutu awa lelo to mona on dirait akufika on dirait mo la mo 12 bandi théâtre kei quoi. Gloria Olangi na tika boete na monaki ba titre belé na internet na tobi que tozala matanga maintenant tout notre question mo ba komaki la Terminator Gloria Olangi a boyi ko pesa héritier watana bimbote est-ce que zaki ya solo to ezaki monaki ndete monaki ete comme na matanga ba te belé bongo monaki ya matanga mundanga ndanga na pesa te sombote ya na monix ela master na mo ya Olangi pesa ngapa tenga bina monaki côté bonjour to beta masomenga matanga mundanga ndanga ezaka retourna kaka par rapport à ndenge sangwe panzani ba te belé ba yo Gloria ero panzana na lobelo te longa na lobelo te to ngo ba ke Gloria langa ebelote belote abi ki paraît boya ko poussa na eza de ba rumeur boya ko poussa na pour muto boyo kana neta azaki wana tena mama te mingi na mona bazo epate quoi tibana te on va ndeko epate o biception ta tibana tona matanga mndanga lukanga po matanga to solola alors aujourd'hui ça va na potonio surtout nini o ba zolela na bino to na matanga to na morgue ex morgue mama et moi ancien morgue mama et moi ça mi balet o ya kimbuta na privé au sko ya kala toza awa et pas notre médecin directeur Anaclé au hasard notre médecin la morgue awa oh soto échec faïda rabiso belé lelo o ya kei moli moné pe marana kima c'est un grand artiste comédien mais tout est baka ba batika ba so maele na San Frozo zo fo bombaka ata $1 pom kolo kufa bana no baka neni na ko kundo parce que o eza soni voilà merci beaucoup Congo check TV yasi bo mutombo Congo check TV yasi bo mutombo. Salut bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox Nabino yo 207 émission internet et puis na chaîne Nabino Congo Check TV ya boss Papa Sibou Mutombo o ya pesi biso opportunité ya osala musala po na se ya moyi to sala Nabino ra musala po 207 Nabino yo bolingaka. Merci beaucoup ndenge bokomelaka ngai et puis na kopesa mbote na meti o ya simbi caméra o ba azo Nabino image ya ndenge na ndenge lelo comédie oyo ya Congo cinéma Congo bazolela un grand baoba na kombo ya commandant Mundangandanga oyo bana poto nyonso bomonaki news ndenge to tindela bino na poto et puis ebele bozolela na biso elongo. J'espère que lelo nde eza mkolo oyo sorti du corps na ye na surtout oza awa na hôpital ya mama ye mona morgue ya mama ye moto yeko bimisa corps na ye poto ke na we sika ba ko exposango na Fikine na pavillon 17 na pavillon 17 esika balobi mais toza
bozo la bino ba image. J'espère que bozo mona ba artiste ya ndenge na ndenge ba ndeko na ye bazolela et puis ndenge libota mobimba ya comédie ya cinéma ndenge bazolela ye. Merci beaucoup na bino pe bato boza na poto bozolela na biso elongo po biso tozaka ya bino bozaka ya biso tosala musala oyo malgré mboka ngo pe ponga na banga na nganzala na liwa malgré mboka ngo ba valoriser bango ba artiste ya cinéma te ba benga bango ka bato ya maboke mais baza bato minene lokola bino bato poto bozo reconnaître ngo et puis naza selte naza ngamo kote ndenge boyebika na Congo check tozalaka ebele vraiment toza wana ba Andreas toza ebele batanya weloli et puis toza na mura oyo Lorian o tozo animé na mbala moko on azo kotisa Lorian boni en bien gérer ba bonjour na bino surtout balanzia Congo check mbote na bino toza na bino wana je pense que mon frère confrère na ngai Jerry Kobetos abandi da ko pesa bino masolo ya nkandenge zalaka nde mali solo ngo bandaki de le début bo bandaki ngo déjà na gérer et lelo toza na jour ya kobimisa quand to la kabino ke to ko décevoir bino jamais lelo toza wana pona ko pasola teke pe ko stala ndenge mamango e ko zala gérer na tiko sa musala non voilà toza na sa moyi air moko pe yo bandozwa micro to kabula bon poto sala kaka musala lokumu ya Congo check ekende liboso e ko sala malamu mingi pona ebi ke onde ko nanga opesa nga confiance to makasi alors mais to continuer to ba to na première interview na nani to na première interview na nani j'espère que to ko na ba grand frère ba banda musala liboso commando montote auto poussa déjà pembe na ye poto sala interview moi transition mukemeti. Voilà, merci beaucoup. Tozana Mbiaka de Mbiaka vient na biso ya idéologie pena banda masolo azole la frère na yelo ba banda pe musala ngo mwakala. Il s'agit bel et bien de yana nga commando motote boni. Bien, ndene yo. Calme. Mes condoléances. Merci beaucoup à vous aussi. Lelo yebisa biso na nusangwana zo ki ngo ndenge ni ntamba yebisio ndeko na yo atiki biso. Bo sangwali wa ko zwango mutuka mdoki ko yebisa. Mais ngana mona mainga mamba sali asema kwa mwana mke. Oh. Pare ba kufaero. Kufi avant trop. Akufi avant trop. Donc na passe parce que na si na makambo itali ba soda à part badanga. Idaika ngana ye parce que ya zaka lieutenant mainga ngana zaka commando motote l'homme sans péter. Donc ti lelo na mataka péter. Mais tanoki ke mainga dae atana na mogote na sala katana matata motona ya. Parce que na présence na ngai take commando motote na lieutenant mainga suna yete bato ba lobape parce que na ba soldat on a tourné kanga na ye po petit frère na ye pe ba na ko tourner mais atika ya komana ye côté leki ne penza ya ko sakana te wala ndi mainga mais lelo yo mainga tiki biso ya njila mutu nyonso mais total ka pe baka artiste bazo daye kaka boye entre dans le ministère de l'Agriculture. Donc, le aussi chaque Congo a daté. Donc, Hermon beton di mape chaque Congo. Pour pas ton souba boya chaque Congo pena hem sona loyenge. Mais il lokolo po continue selon nga sensible na kisongi mais to ka kipe bande ko na biso ba kende kinga kati est-ce que ba lobeli likambu ya matanga oyo po ba comédie le loba ole la grand monument est-ce que ba comédie oyo ba kenda ki boto ba photo ba kenda kinga kati mamo livre ya mbaki bango est-ce que ba lobeli likambu matanga oyo te. Oh, mais on a bien monté, on a bien monté. Puis besoin de payer. On doit prendre des gars qui va gagner Kingakati. Mais on va voyager parce que comment naie. On a bien monté. Ah, on a comme si on cambo ya parti pris. Il y a un moment où tu répondre na collègue non mon kuna que biso hermo ba comédie to milingite. Tout dans la moi dictature moi to moi sentir moi boto sala moi kriki moi mais ba sala ka biloko wana. Soko benda we to kutani na bulobo. Babana. Eloba mukulu babana. Eloko te babana. Vous comprenez? Non, pas exemple, moi, on a eu la toseka. Mawa. Oh. Mawa. Mais c'est qu'il faut faire l'émission spéciale de l'Obelango. Oh, de Mawa. Oh, voilà, on est toseka. Ah, ma blague en est. Voilà, tout ça la matanga. Tout ça la matanga. Dans ça, l'émission spéciale pour l'Obelango et Belé. Namoni, papa Balobi, on a des propres ya moto à Tiki Bisoboni. Petit frère. Ah, merci. Petit frère. Là, ça ne connaît été. Commando moto, oyazo bisobi commando moto te. Aebi wapi to banda wapi penga na suka ya aebi ngaza leki ne propre o vie sans souci atika biso pe akenda mais ya tika la kana musala wana ngana tika ka c'est parce que naza na musala ngam sona ça mais mutuneti grand artiste reneti a regretté bongo ibsa ngana ko regretter ndenge nini nazo bake wapi zela excuse so bake wapi bazui oyo bakozwa wana biso za posa wana te est-ce que bino famille bozui aide ya ba comédien et puis na aide ya ministère te
Quant à moi, quant à moi, étant que petit frère n'est propre, oh le lobo il balakisanga na ba télévision kala, na joie à pièce au yebi, qui est le phaser, na joie wa na mama ye moi wa, na bazoa wa, na joie phaser na joie na bazo na tikala bongo bon nokola na ndanga musala nga, hein, na tika yango, na koma kola na musala nga mais lokola via tiki mwana oyo azoke na lokolo wana. Il faut na zongela nano na tombola ya na lakisa lokolo wana mais pour na ngai vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous continuer tous ba image, tous ba interview par rapport ya ba ndeko mususu ba vandi déjà to meka kotuna bango ndenge nini masolongo ezokende. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup tous continuer ba image tous zo la bino tous na artiste na biso azali awa Omar Boni. Ouais, ça va papa. Yebisa biso lelo bozala matanga famille oyo ya artistique mobimba bozolela commandant Mundanga Ndanga impression ezande. Il y a douleur, il y a passé, il y a qu'on perdre un grand artiste na bara ya Mundanga Ndanga, c'est pas facile. Ce sont des gens oyo ba c'est pesa qui bolengé na biso et na ba œuvre na bango. On a l'époque tozana ba 1000 chaînes tozala ngoleloté. Il est parmi les artistes qui soyez bozota la bango à la télé vraiment bozan elo a remis tout saté mais pas si makasi kozangaye donc ils ont volonté nzambe par rapport à l'organisation aux hommes ndeni pour elo ba condamner bino yango. Oui, ngaba bilo kwana na lobara toujours. C'est là où les gens place bato bazali ba problème ezalaka. Et dans l'organisation mon côté koleka comme il faut. Vous comprenez? Ngade sabatu na sabatu mo mke ya sabatu même na mariage à président de la République au moment ba obima ba déclarer kaka ah biso to lia quitté. Mais pourtant président de la République a la possibilité de laisser mobimba. Mais moi les moi des personnes moi organisation les qui m'a bé. Donc tout c'est la raté que organisation mo boy mutu to ko bagezaki trop bien. L'essentiel to kunande papa na biso, l'essentiel n'est to honorer et puis voilà parce que oui les mutu pour l'instant ils ont encore 1m90. La minute où ba otongere immeuble était ils ont encore 1m sur 82 alara et puis c'est tout. Il y a des soucis. Voilà, lilobana ezani na bandeko nyo surtout bazolela elongo na bino surtout bazali banda mboka batala kabino. Moi je pense que c'est le plus important de yangwana ndenge bibelobi tolela batu baolela parce que na place à matanga ndé place pour ça muto kanisa ke o akei azali pe lolanga. So akei biseke un jour ngape na kokende. Donc je crois balela pena biso peto lela to kanisa kapé un jour Mundanga Ndanga zalaka ngana eba Mundanga Ndanga moi très longtemps. Il y a bien un groupe à Horizon. Il y a oncle Nangaï Emile Zola. Il y a un cadre, il y a une équipe qui est Nzonzi. Il y a V12, il y a Kas Patebele. C'est là où on est Ndanga. Mais bien qu'il y ait un déjà à la TV, mais il y a des prêts comme ça. Donc, yebi vraiment ça langa bien comme on a le loyer quel est le mot que tu dis manala ta ki single mot boto sana émission na longoli yango ya sikane ticket na José senga no ke nango a longoli kan seko de na la tango ka bagangi ba comme mo sa mobile ba bozani ke merci Arni Malula bi ke oyo petite sœur Adela. Merci beaucoup wana maman awa star ya internet et Gloria Olangi Boni bien ya yo na kanda na kanda na nini Gloria Olangi banaka lozo bozala kanda na saini oyebi mais toza matanga moi to manifester lelo msete po toza matanga tolela oya kufi kwa sali mingi kolekanga na yo kwa lelo molimo neke na ekepe manakinya. Alors yebo ozara muto ozara pe pembeni ya ba artiste par rapport ya matanga oyo organisation ndenge yo zomone la pe ndenge oyo keza ndenge mal organisé premièrement le jour de Londres yaki mercredi na kendo zone aéroport na esaki nga matanga on dirait artiste mo babandi lelo na tongo tu vois les arrangements que tout le monde a rendu mon ya ba masirika tout le monde ya ba manager tout le monde se banane il y a ba Copson oh vraiment ça pèse pas mais avec ba organiser mais on a yé na mon cas normal le roi hein mutu mon cas normal ta fait pourtant azam parmi mutamunene na monde ya comédie quoi sali mingi banda ba groupe salon to mona et to mona groupe nzo to moni et pas ya présent sans souci na joie mingi soda ko yana mutu bilo mo bon melelo valeur na vraiment azo ngote on a le biké lo moko
tomiye baton toza bomo tango kufa to mona rala msazo la morgue sikaza tango abele qui avait négligence les lopo na kufa na nzere kaka moi valeur wana ezate quoi Roland mais tomber pe na moment bien papa na biso munanga nanga kufi maman Oliva yambi ba comédien mais na oki sango ba betela ta lisolo matango yote oh ngas ko na ibita mona kama maman Oliva na yambi bona oki pe ndamba ke na gombat ba kezo bambongo sko ba 500 bazongi na kinu wana ko ba longola pa mutu $100 $100 la place que ba pesa que leader ngana na yoki po ngapela ka mutakazi ba leader ba lobela ba na bango bien ozu ba 500 longa ba $100 ça ba pesa biso to kuma ba 800 ba batika na ba 400 na place que bazo bambongo na ba otikata na ndelo na bango ba pesa mo honneur wana ils ont pas fait je sais pas pourquoi mais au bazana goma je pense que so bazongi awa na ba $10,000 ba ozo ki sango ba $10,000 ba ozwa ba yata pona pierre tomba longa ta mo 500 total bango po ba lingana ka ona linga mutu awa lelo to mona on dirait akufika on dirait mo la mo 12 bandi théâtre kei quoi Glorangi na tika boete na monaki ba titre belé na internet na tobi que tozala matanga maintenant tout notre question mo ba komaki la Terminator Glorangi a boy ko pesa héritier watana bimbote est-ce que zaki ya solo to mona kendete mona kete ko na matanga ba te belé bongo mona ke a matanga mundanga ndanga na pesa to sombote ya na monix ela master na mo ya bolangi pesa ngapa tenga bina mona côté bonjour to beta masomenga matanga mundanga ndanga ko ezaka retourna kaka par rapport à ninge sangwe panzani ba te belé ba bi yo gloria ero panzana na lobelo te longa na lobelo te to ningo ba ke gloria nga ebelote belote biki pareto boya ko poussa na eza de ba rumeur boya ko poussa na pole muto boyoka na net azaki wana tena mama te mingi na mona bazo epate quoi tibana te o ba ndeko epate o biso ta tibana tona matanga mundanga lukanga po matanga to solola alors aujourd'hui ça va na potonio surtout nini o ba zolela na bino to na matanga to na morgue ex morgue mama et moi ancien morgue mama et moi ça mi balé o ya kimbuta na privé au sko ya kala to za awa et pas notre médecin directeur Anaclé au hasard notre médecin la morgue awa o soto échec faïda rabiso belé lelo o ya kei moli moné pe marana kima c'est un grand artiste comédien mais tout est baka ba batika ba so maele na sans frozo zo fo bombaka ata $1 pom kolo kufa bala no baka neni na ko kundo parce que o eza soni voilà merci beaucoup Mouli chapeau vu à perdre Mundanga que dans mes productions j'ai eu à utiliser Yango naza présent. Donc c'est ça. Je devais normalement revoyager Lelo, mais on a repoussé le voyage pour Nango. Merci beaucoup. Okay. Vous avez assisté aussi la famille par rapport à Fred Nakomi, Nazaraki en déplacement, donc on fera ce qu'on pourra. Merci beaucoup. Okay. Président, il y a une question jusqu'à présent, corps et Zakobimaté, position Zakoye Banaté. T'es Katolongo Agastos à la Taliboso, tout déplacé pour. kosala un mois te eza soni mingi yango tolobi mpe mpo na vie masumu alimbisa biso aza papa na biso atika adémissionne moni ebemba mundanga-ndanga ndenge toyoka ekunda ye nde mpe toyoka ekunda vie masumu aza kodémissionne biso totia président oyo aza na susi na biso eza bien mpenza oyo nalobi masumu fo adémissionne eyokami ça mon gars monaki que ya Soloma a interprété ezali vraiment na bolingo na artiste comédien ya Congo te c'est comme ça mon araki makambo pe msu bazoko sala ezali ko kende toujours en désordre tozoko mona eloko moko malunga te yango moni que na pesa ki raison na collègue yende ça c'est ninga telemelaki ezaka po msu a débordaki mais quelque part na kuiko pesa fiso ça c'est raison pas kosiko na ngonga oyo
biso ezali mpo tozwaki retard pakosiko ezali plateforme des artistes comédiens cinéastes du Congo oyo bakome même ye moko président Masumu aza na kati parce que aza mpe conseiller tosala baaction ya minene mais tokoki kolemba kolege te eloko esalenga mpasi komona make mokonzi munene lokola Masumu de Brende mpe mutu munene lokola secrétaire général chargé ya communication ya NTPC bodo koloba ke mondangandanga aza membre te ekozala mpe mabe te mais bakoki koloba yango na miso ya famille te après tout parce que mondangandanga aza na niveau na biso te bon kobunda c'est trop dur mais bato bazalaki nde desi bazalaki vraiment oui c'est ça parce que nayebi sûr que c'était pas même ngai je m'entendais pas que nakoki kozwa même parole permettre qui même ngai naloba te mais compte tenu ya président Tcheko que j'encourage avec beaucoup ya courage na de sali que biso tout quand même toi ko s'impliquer na suka mais motako sabino te vraiment na NTPC à venir rezater voilà président tozalaki bongo na nzoto ya mundanga-ndanga esiko wapi ezwamaki ye na ndako ya malili ya mama yemo hôpital général ya biso ya Kinshasa awa kasi tolongwaki na ye malembe kino tokomi esiko wapi na victoire place ebongama mpona bango baartiste balelama esika wana tolongwe nango malembe esiko naza bomoni malamu tokomi bongo wapi na lemba na frère fikine esiko wapi nzoto ya mundanga-ndanga ekovanda kino lobi na tongo ya Congo tek tolobaki na bino kaka ke tozawa na kaka pona kosalela bino musala vraiment je pense que bomoni nazanga moko te naza bongo vraiment na mwana ya commandant mundanga-ndanga tiki na kati ya groupe. Bonjour mon frère. Bonjour maman. Vous rappelez souvent de konyo surtout ba Holanda o kombo no kombo na ngai Blaise Lumu Satana héritier ya papa mundanga-ndanga ya groupe mundanga-ndanga héritier ndenga héritier yo so comme wela ngwa va boende aweleli yango te na weleli yango te ndenge papa kufi boye biloko nyonso eza pa na ngai scénario biloko nyonso travailler eza pa na nga na welela nini bana nyonso ta mundanga-ndanga bayebi nga na héritier na welela nini côté kasi nozoloba par rapport ya makambo ndenge esalami ke tomoni matanga ya papa mundanga-ndanga mal organisé tokomi na morgue depuis 10h pourquoi eya kobima 15h mais bino ba comédien bosalaki ba réunion mbe bosalaki te bon ba réunion na bango époque 1+ na papa mundanga-ndanga pourquoi na lobi bongo na réunion tosalaki esobe sai bayoki mawa batali vie na bango banda na mog arubeli na mog banda 1 mois na 2 jours babimisi mbongo ya cercueil oyo moni sai à part ça réunion Masumu époque eloko moko te zéro libungo tolo. Comment gérer ton disque yenda dans la président na bango nyonso to bon président na bango za normal pour mundanga ndoboye banda kala papa ndoboye Masumu banda kala po ayebi mais là on a le besoin nini organisation Masumu asali eza zéro pourquoi mundanga za muto bakolele ata za monument bino boyebi ata généraux boyebi ata mule tambola malembe boyebi eloko salinga pas eza nini président Mobutu ndenga kufie ne mutebe valeur mundanga-ndanga na gouvernement bayebi na valeur mundanga-ndanga te na biso moko ba comédien toyebi valeur na été mais sunga biso na ba mise en scène na ba conseil na mambo ebele tala organisation on lobi que gouvernement yebi nango valeur ya mundanga-ndanga te est-ce que bokenda ki pendre ki mbuta est-ce que bokenda ki pa ministre ya culture ba boyi ba négliger comment bon kolobolobi eza bien ngai moko na présence na nga moko tozali na bureau ya André Kimbuta fum na bao aboyaki tosengaki libulu po bakunda ye aboyi na motema moko ti lelo apesa biso réponse te mais bayako pesa nga information batu moko baye nombre moko ba leader basanga na minute oyo baa na bureau André Kimbuta bakesani bakezwa mbongo mpo na bapoche na bango to bazwa mbongo mpo babakisa bakiti eza soni mingi soni mama soni bacomédien nyonso tu tolingani te
tolingani te ya solo ba théâtre na bango ezoleka déjà moni ata mafuta mundanga ndanga ndenge ezalaki ya papa na biso sans souci ezate mais kilo pe ya mboka yeyo bo négliger na niveau mo boko négliger te uti kokende pa ya maman Olive na kinga kati abengisaki bino tout ba comédien tant bokomaki kuna pourquoi pas bopoza ke kana bino ke na mama tala ka tozana ngona minute eza boye moko na biso uti kokufa tozana poster ya boye na boye bon normalement mambu ya maman Olive eza deuxième tour pour ba combat voyager na ba comédien premier tour ezaki ya papa na so mundanga ndanga tokendaki ezaki prévu que tokutane mardi na 13h tobengaki prince mwana na ye ayebisa bande ko mundanga ndanga baya po ba mona ndenge mama Olive robimisa mbongo ndenga osunga papa so mundanga ndanga mwana ya prince mwana ya mundanga ndanga prince akomi ayebisa ta ni famille mundanga ndanga ye moko aluki veste na ye alie ere komi 14h masuma benga ye po bakende 14h bakekuta mama Olive déjà voyager wana eza faute ya mama Olive te eza nde faute ya famille ya mundanga ndanga. Merci beaucoup na ozota mingité nabike toroki ko continuer le sous solo ce que to yeba vérité tandis que yo zala ki vraiment pembeni ya papa mundanga ndanga liwa na vraiment eza source na ngoto pe basé na ngona ni bon liwa ya papa nanga mundanga ndanga maître eza basé na ba comédien comment ça eza basé na ba comédien eza na comédien moko ayaki na ndako papa nga nazalaki ayeko senga papa pardon alimbisa ye abokeleka pese moko na mbasu moko 4 wana ayebi bato abwaki te combien la bambasu 4 azaki na 5 mbasu na de makolo kabolango siko mibale de na ndambu na pese lisusu tala degré bor ezanga kombo obomi déjà papa na biso mais yo to utika ote yo zana muta ba verto ko tanga kombo bon bor ezanga kombo to bengo mikolo bor ezanga kombo ezaka na ba code ya ba comédien pour ne sa population ba yeba bien que yo fuka yo ndem to ko senga mundanga ndanga pardon na mbasu oyo obeti papa présence na ngai moko nyakoko sate to kolandela yo sima to yebi déjà to kolandela yo fuka yo ndem to bomi papa to kolandela yo yo moko oyaki oyebisi papa mundanga ndanga limbisanga nga na betyoka mbasu moko ata moko ezalaka. Merci beaucoup nabike ozana ebele ya koloba na kobenga yo na émission lisusu po o éclairci batu vraiment makambu tout o elekaki merci beaucoup na loba boye pardon ngande na zaboye na kobanga mutu moko te liwa ya papa epesinga courage na koloba vérité na mambu nyonso tout papa ebisinga ya secret na liwa bambasu wana 4 euti na groupe salon na yebi déjà nyonso tout papa loba déjà. Merci beaucoup na koyamba on émission pour oloba vraiment nyonso tout. Merci na bino nyonso tout balandi ya Congo tek tek o bozala ki vraiment ebele na ba poste téléviseur na bino pour na kolanda émission na biso ya mokolo ya lelo. Bomoni bien que nazala ki ngamo côté nazala ki bongo na Jerry Cobetos c'est auto kumba ki bongo et masolo ya lelo to ko continuer na bino kasi pona lelo to chite na nu awa kasi lobi to ko ya kozo la bino lisusu belema o ekoleka awa lobi to kutala bongo mokolo ya lobi. Bye.